Coucou, ma fidèle la reine Nzinga, bambote pa ebozali. Awa ezali kaka pona to sala ka ba analyse. La reine Nzinga awa aya kaka pona ko sala ba analyse, mangu di pe aya kaka pona ko kebisa bino bana ye ya mibali na bana na ye ya basi na bakoko na ye. Mais la reine Nzinga awa ayaka pona kaka ba analyse. Nango eloko onga na ye lisusu lelo pona ko solo la na ba fidèle nanga pona yebi ke ba fidèle nanga ba video nanga bo partage yango ebele yango na ye lisusu poto sola na tela ki bino video oyo bomoni video oyo na tela ki bino jour wana makambo oyo bana ekoleka wana bomona ndenge pasteur oyo alobaki ba pasteur nyonso baza ndenge moko te eza ba pasteur ya bien oyo ba yebi ko respecter ba couple eza pe na ba pasteur église oyo bozomona selonga ndenge na moni oyo eza Jacob na ebite ba fidèle nanga ngai awa na lobaka vérité ngai awa na salaka banalise pona nga église oyo to mekana no kotala malamu makambo ezoleka wana bomona makambo ezoleka totala ngo elongo donc bino mo bozomona makambo nini oyo ezoleka na kati wana bomwe ndenge pasteur azozwa loboko na ye azokotisa na soutien na kati ya soutien ya mwana mwasi oyo bino mo bozomona azozwa loboko azokotisa na kati de kotala ye pasteur aza mobali na yete wana azaka kabandini comme tel biso basi toza bato moko na ebite soki ndenge ni ba pasteur oyo bazwaka biso na comprendaka te pona ye ezali ke mwasi wana aza na milimo mabe mwasi oyo aza na milimo mabe ezosenga po bandima ke mwasi oyo ba maladi oyo etungisaka ye ba problème oyo aza nango ke aza na eloko na kati azokotisa azoluka tisuka lango abimisi eloko moko na kati bino bomona so peza likayabu o ba likayabu moko boye so peza nyama moko boye bazwaki ba kausi yango ko na Afrique pe mo eza makasi ba kausi après ba komo ba kocha na nzoto mama na po ba mona ke passer azosala miracle mama mosusu aye bino bozomona mama mosusu aye bazoza so loboko ba okota ila kati ndenga basala ki mama na liboso ndenge pe ba kosala pa mama oya mibale siko ngana tuna bino vema basi baninga nanga basi vraiment eloko nini vema oyo elangwa bino pona oyo nde eza cop bolinga te oyo eza cop mena yango vraiment bandeko basi botala video oyo bomona ndenge bakosa kabino yo siko tango zomona bongo monike moninga nanga mwasi anyoka mina maladi akepa pasteur balongoli ye likayabu na kati ya tolo nzoka likayabu wana batokisa bakausa doka nyama wana bakausa bataki na tolo na ye eza kopi na bango yo tango komona bongo bengi pasteur bakepa pasteur oyo akolongola nga banini biloko na kati akolongola nga komona boduki eza buzoba oyo bino bozosala vraiment donc nayebi kutu te soki komboni na kopesa bino baninga basi bofungula donc nayebi te penza est-ce que hetinga mutu lokola nga pena est-ce que pasteur akokosanga pasteur bena kokosanga penza ki alobi nanga akopesa nga mbongo akota likayabu na kati alongola mpo bato bamona ke asali miracle jamais siko bino ntango bozomona boye bozokende mbango tango bozomona boye na ndako na bino kutu bozoko kosala eloko te na ndako na bino kutu elobala yango pasteur semeo bokosala bino eloko te bozotosa mibali te bozoketosa biso bapasteur eske biso bapasteur nde tozala basi na biso te biso mpe basi na biso batosaka biso ngapi na to me bino bozotosa bapasteur bozotika mibali na bino eza normal te po bavideo oyo eleki deja natalaki so mosusu pasteur azwi azosala soki veste na ye boye bato nyonso basopani video te pesa nga kanda na boye kutu kosalela yango analyse mpo namonaki trop c'est trop makambo buzoba neti boye makambo boye ezosalama est-ce que ça vraiment normal makambo boye vraiment eza normal te yango nayebi te vraiment nayebi te yango la reine Nzinga ntango nayaka nayela bino ka bavideo ba 2 minutes 3 minutes mpo boyokaka bien po soki na memini bino bavideo ya ba 10 minutes bokomprendaka na bino te bazwa bakota bino maboko wapi bakota bino na tolo bakota bino wapi donc nayebi kutu te jour mosusu ekozala pe ke bakomoki esokola bino bokotikala bino pe
omona ozana mobali okeba ke sokola yo kuna yepe kopesa sango pa mobali ba sokola yenga pona nini mabote zo yate na kozwa mabota eza normal te bino basi ngate na longwe ngaba na leo na longwe na tikeli bino basi wa bazoba nga zana buzoba na bukola bino te tango bozo tala ba video oyo bozo rape mayele tango bozo tala ba video oyo même panga la reine Nzinga tango boyaka ko tala ba video na nga bozo ka mayele bozo ba video nde bo partager ngo bo tinda ngo supa batu oyo bazana na bazoba baso bazana no flou oyo bamona ka ba passer bazana nzambe oyo bamona ka ba passer bazana nyonso pona bango po soki asali mabeka ka passer ko boma ye selo bango nde bakanisaka mais bomoni siko video oyo bomoni copy nini bazo sala wana bomoni esi na kata nzoto ne yemwa sasa ayeba kitaka za eloko na kati yo passer ke bimise eloko bimise on bima nyonso bokosa ka biso tonzo abana mikebo na okosa biso omono kimi mbango passer mo boye azo bimisa biloko na ndako na libanda au tima libula azo bimisa biloko ebele biso to somona ke yo passer oyo bazana nguya mende to koli boya ntuka nana ngo kosa isoso ngani nazalia apena ke naki esusu ke nakimi mbango naki ndutala passer moko zo sala miracle kuna osimba te yanga to kanga makaka na papa na biso Charles Bameko oya te ya biso toujours parole oya so te ya biso aye utalinga buzo bate papa Charles Bameko yango yokili likunia mais grâce à Nzambe bravo kalate bomona ye na yango donc eza vraiment normal te bandeko basi botala ndenge tozoba oyo yango le tokomona mwasi aza so na valeur te mwasi azalaka le so na valeur te devant mibali nakala mwasi azali so kote esika mibali bazali tala ndenge bakotosa yo tala ndenge bakozwa yo tala boye mais eloko koma kote esika mpe mibali bazali valeur eza te mpona nini banzoto oyo bamona bamipende bamona yango bamerci mingi na papa na biso kiala merci. Donc, ma conseil na yo vraiment yango Monique la reine Nzinga azotambola bien. Yango la reine Nzinga TV na ezotambola vraiment kitoko vraiment. Awa ba bêtise ezate ya kotala ngo mama tali koko tali leki tali mutu nyoso kotala ngo akotelema na kiti te. Nga la reine Nzinga nazala nga sœur en Christ. Nga la reine Nzinga nazala nga te ki o na te ya parole de Dieu nga nzamba pesa nga donanga do nzamba pesa nga yango na memela kabino nga ba pesa nga do ya kote ya Bible te nga ba pesa nga do ya nini te nga do na nga ona zana ngo onde bomona nga na lekaka liboso na bino na ya kote ya bino ndenge bomona ka ndenge nazala ka ndenge pe nazana vinanga nga vinanga nalinga buzoba te na vinanga na loba mingi te tolobaka pona karatalaka so tie caméra esenga to teya po soko zo teya soko tie voix nanga oya la reine Nzinga bato mona balobaka la reine Nzinga jour no zalaki bien te esenga poto matsa volume po bato ba yoka po ba comprendre po ba yeba ke eloko nini o la reine Nzinga azo passer po soki kana yeka na ki la reine ka ndenge na zaka na Nzinga nanga bokomona ke ndenge naza na problème po na vie nanga penza réel na loba nanga mingi te naza muta calme na muta soni na mutu moko pa bato bazali nazaka pena malobe belé te ba yebinga para berle boyebinga très bien na yango to suki boye to na ndaka vidéo tozo ba implice na kati ya malamu tozo ya mabeto bwaki po ba passer oyo bazo ya kobungisa bana na Nzambe merci.